Bandi mama kioma likamuna mabele ekosala pe makamuna mona terrain. Vrai ou faux, vidéo naïsa. Maintenant, sur la vidéo à mon international, chaque j'aime, chaque commentaire, et qu'on réactualise moi et c'est fini, c'est la moindre des choses. Comme on dit, mon bala comme le babo, yo kenagi kuna, valeur, tes avanti valeur, nandimi na yuma, mais ba passo la ngana sima, et pas mon ninga nga mobali, na banda kato na Gabon to na Braza, on n'est jamais ensemble. Kaka oyo kaka de la presse dada sombele billet mo $100 ye fille makolo pete fille au mour makolo pete moi mobali leki tu moi mobali leki tu aleki na TV Paul Baria ou nani d'accord ça est ex nanga digo ça est ex nanga est-ce moi mbala olobaki mobali ngoni ngambala c'est ex nanga Mamou international a une leçon morale au pesa mon côté. Mamou international a été moutakalisé. Et attends nenga rankinso na lingi ya ngimana oza sedi Miss Lona baguna mais la gata moi bière ba pasola gi nous juste ba pasola kabino comment ba ko pasola pour qui poto biso to vivre to botem na gi sasa to vivre na gi sasa to kufi à comprendre et car ata mingi te moqué de ta part parce que d'approche dada c'est une fille déjà a luka ba problème te on va ba moi souci ne abenga atenti oh abenga ngotin et puis à lire on vont les choses je souhaite pas nzamba batela biso bo mamututé mais lire on vont les choses muto akokufa komboka ya basero na mbaloko yeko bima isusu vous comprenez donc si on sa vidéo on entend notre ya mosine yemo en soi ebi yeza yuma kolekanga les kechu muto finga dada mais barezi pesa les kechu conseil aozoki na kopanzaka sanga dada sango alendele machin yo benga dada combien de fois bossa na émission tala dada ninga za bongo mutabimisi voice wana zande dada te voice wana mutabimisa kango zaki palmiche Abi je suis la première fille oya uti na comédie aye na chronique yo skoto ngobeta ki ba 10 ans de ki camaraderie okopi ko approuver makambo ya lo mais oui dada za parmi ba fille liboso ba yana aza na biso yuma ya degré ya suka isralala yuma ngako ba ko belle fille yuma bango misatu ndi baza wana ba oloba yo bo oloba mon rêve pas oloba ngape na oloba voya nani ndeko yoka makasi so na téléphone voilà c'est clair donc voya palmiche ndé et domina makasi na ba voix na bango nyonso CD affaire alibanga dada joie muku atombelo na baras nani sœur na biso mams abudaka Louis azalaki kasi mobali papi kadi nyonso ba soutenir ba bevi bane ba yuma ngana yuma na ndimi sko naza yuma na soutenir na nga belle vie na soutenir na nga site na za nga contre sila na kota na nga na vent oyo ke naza la siko mobali mais na ndenga sima ba pasola nga wana ndeza sko ki vrai yuma koleka ba yuma tout réaction ya dada nga ko défendre le moment top na moni vidéo ba Gaëtan Zongi ngamna yaki na ngamna luka ya combien 2 ans après et ça je crois na novembre SB comment ezaka ya no pas na moi un mois dire kuna na kati ou bien de to bengende na art nini na musala nini ya yebi complexe de infériorité voilà on a ça na lobby ya Teresa na sila na mukolo na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi
Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Les devoirs nous appellent, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Eh bien, vous allez nous suivre sur les différentes chaînes qui sont devant nous là. On va essayer un peu de parler par rapport à l'actualité ou alors ma cameuse le cas sur l'internet. L'impolitesse et tout ça la buzz nango, manquement de respect, valeur et tout l'insulté, nani maman, nani mukolo, nani leki. On va essayer un peu de mettre quoi analyser na moto bobilanga j'ai mami kolo to mona bino te bonde nini les chouchous hein donc les chouchous ya famille Libota bolingi vraiment makasi c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler. Il s'appelle Yamsi Yambe ngala ko bakse kombo ya volcan parce que s'il passe à la télé na sukalango la simbalango ba répercussion ba retour ezoya mais bat balompe sous que non j'ai mai belé bat ko attaquer bat belé mais pourquoi bat ko banga ko attaquer Yams directement daka ya ba mbwakile ba pic. On va s'appeler tout le belango dossier manque de respect vis-à-vis à maman top tout moni maman international tout moni bandeko tout oyo basala ka analyse ba zooma tout le monde entend ba comme la bango ba ko sala ka analyse pour la kofinga o ezali lokola maman la kati na biso na monde théâtral maman top on va s'appeler de parler nango dossier dada sortie médiatique ni as et c'est le cas to qui ne au mais et ça la kaka mais azana un succès te nous sommes ba sourier to ko te ba dossier mususu ya maman tali théâtre la biso. Voilà, merci beaucoup à caméraman Bazasima ya caméra, je ne sais pas si c'était vos noms et aussi merci beaucoup na famille Libota parce que na moni bo matissus en termes d'abonnement, bo matapeka ba vue, bo matapeka visionnage, bo consommer vraiment sans modération, bo consommer biso ça ça plaisir. Allez vous abonner sur la chaîne Yamsi Yambe officiel, Dada International TV, Jemima Ibele TV. En tout cas, Ekosa la biso vraiment plaisir. Papa Jean-Bou de Mayembo, ça veut dire beaucoup d'années par le bloc comme la maman Anas depuis Paris. Maman Brigitte un coup de moi-même, ma copine depuis Londres. Bambo tenu la maman Horton, je vous salue. La patronne Bevi Kondi, maman Kioma, les Kamuna Mabele, Ekosa la peli Makamuna on a terre. On va essayer un peu de parler. Voilà, je suis avec mon invité, il s'appelle Yamsi Yambe, c'est comme les volcans. Tu me rappelles que Yamsi Yambe, bonjour. Il y a eu l'éruption du volcan, je crois, il n'y a pas trop longtemps. Je profite de l'occasion pour saluer tout le Talabiso. Et en tout cas, vous avez belé Talabiso. Merci beaucoup pour la considération, la valeur au Pesanga. Je ne cesserai jamais de le dire à haute voix. J'ai compris que vous ne préférez pas M. Yams, vous préférez une partie sombre de M. Yams, c'est-à-dire l'intellectualisme à la place d'insulter qui que ce soit. Bateau tout betaki libaku récemment l'émission à ça qui n'a pas dit en tout cas bolimbisa. Na moto mais ça fait pas partie de moi. En tout cas moni bana nzambe to sengara pardon. Biso en tout cas pardon pour na biso c'est une vie quotidienne quoi. Si on a sali au mabe na sengo pardon limbisanga. Et bateau na lesaki, bateau na blessaki en tout cas bo essayer à retrouver une place dans moté ma bolimbisa parce que na moto. Tout ça qui maman ou tout ça qui ba collègue ba comédien na éviter. Monika ndina loba ramoto na mutazo part na e. On a juste senti des appels, des retours, il y a des appels, bah, belé, bazaki lésé. En tout cas, prochainement, il faut chercher une manière au Lubanabatou. Tu vois la façon, j'ai compris que bah, belé, bazaki lésé. On a s'exquisé en général. En tout cas, je ne sais pas, na toucha nani personnellement, mais on a s'exquisé le roi à moto. Voilà. Mais les gens aussi, bon, le bomoni, oyo lombe volcan, yo mutu bondeni, oyo kosenga sous pardon. Je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit à chaque fois. Je ne cesserai jamais de le dire. On a s'exquisé partout. Et puis dans le barango, bandeko, nous sommes bêtis, le bakou, limbisa. Kolimbisa na lingala. Pardon, il y a en France. Dans le barango, on avait une mission, on a salara. Donc, pardon, et ça, éducation na biso. On dit moi na mobile tout monde moi soit singara pardon te c'est qui ba éduquer yango te tango okola. Pardon. Kokoko. Bonjour. Excuse-moi, ils ont éducation. Ou ba prenara moi na deux les âges maternels. Donc moto tout peut-être à comprendre on a manière on a ça m'est égal, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Moi j'avance plutôt voilà. Merci
beaucoup. Donc, on a appelé Nathalie qui est monsieur, on a Tadi, Nathalie qui est na prince, Nabi mais tonton Yams, on dirait on s'attaquait ma cassi. Le lot, moi benga binanga, net Yams, as ami intime ya dada. Donc, qui a bien ramobali nae. Quand on souba bien ramobali dada. Voilà ka bato ba osa banali. Wa msuba bien ramobali dada. Suko ngana dada ata la likalisia no yate. Là yate. Banda to banda qui camaderie c'est pas aussi aujourd'hui et ben ni moi Kala vraiment je crois il y a tous on a 10 ans d'amitié na dada. 10 ans d'amitié, je crois déjà au-delà de 5 ans d'amitié boza bandeko. En tout cas, on a plus de 10 ans d'amitié. Ouais. Dada bien. Petite sœur par rapport à âge, s'il faut le dire. La petite sœur par rapport à âge, mais camarade, c'est-à-dire tout ça, camarade. Oui, je la connais très bien. Je la connais très bien en tout cas. Naïbi Dada mieux. Voilà mieux. Si tu peux nous parler de Dada, moi qui va comprendre car attends m'inviter me moquer de ta part parce que d'approche. Dada c'est une fille déjà à l'ouka problème té. Pour que Dada za rancunière rien moi pas si. Dada sera à $1000 en tout cas na bisio muta pembe ni ali boso ya ranga. Donc soit à $1000, attends à $10 pembe ni za ranga. Mobali na été meilleur. Ngai, c'est-à-dire mutunaye et puis je na ebika ke dada na mbongo na biso niveau na no bengi pamba manotina ba mbongo ba arrangement ni pamba. Ya. Et ici la kaka to li en ici la nanu. Et puis dada pour moi c'est une sœur en fait. C'est une sœur que to bebana to bongisa na yebe na parler na kuti da maz na ye azate na dame na leki na kesheye boy wana sera chez bango na kesheye na makapanda comme makampane na dame na kuti ba leki na baza wana ngana liblo na leki. Donc pour ngai dada c'est une famille quoi. C'est une amie et puis adam moto alinga komona moto na problème te na pas cité. Ça déjà moto ba ja wana moni ti mu katanga ndo linga ko ta concert ya faire azana billet. Dada sombara 3 billets à VIP. Ngana benga yine si camarade na ngana $100 te pona somba billet. Jimmy Bokelo pa bengi abi nana billet misato. Ngai moko. Yam sa sengi. Jimmy asengi, mura sengi na sandeni. Ndatale choix ezate apesi ngai. Apesi mura moko. Kaka de la presse. Dada sombele billet moko à $100. Ye fille ya makolo pete. Fille au moura makolo pete. Dada ne makolo kilo. Dada makolo kilo mais elle a fait sortir ses $300 pour somba 3 billets ya ngai ya moura na ya ye. Parce que moura au finga dada sans réfléchir que tina kutana kana ye na stade d'affaires ngana yebaka te mtakabela asumila ka billet za faire et puis dada. Et puis moi l'olendo eso moni na pelouse wana na se moi l'olendo ba vidéo et kende zonga nzoka basombela yo billet. Comment rozanga $100 osomba billet yo afi moi ozwaka biso to ba garçon makolo kilo. Ngana na garçon makolo kilo na ngana ba $100 ti. Yo ngana ba $100 oza fi mo bozara bien. Mais comment rozanga $100 faut dada sombela o billet après lobi yo le kana te vo finga dada. Bato tuba osepela na moura boye bisa yazonga na $100 a dada. Zongisa $100 au dada sombela au billet VIP na concert à faire zongisa au kota concert à faire au salaba lolendo na $100 à dada zongisa moko pe kuna asenga dada defse $500 heureusement parce que afuta ka nyongo muta senga gi dada abenga gi dada za calmete je suis mieux informé les kechu muta au finga ka dada mais barezi pesa les kechu conseil aozoki na opanzaka sanga dada sango alendele machin yo benga dada combien de fois bossa na émission like nani barezi combien de fois au moins on makamna bonela lo bango paisible ça dit pour na yebi nazana ba information na bango bien tranquille je connais mieux leur vie quoi mais je suis pas dans leur bêtise. Entre autres, ngai so na nga makolo kilo ya pona noko na bundaka pona gagner pain quotidienne. Bango ba jouer ba deux rôles, noko kuta bosana do batikala basi. Bango batikala nde basi. Ça dit basi. Suma makambolo ba. Mais na lobi de moi mobali leke tu moi mobali leke tu aleki na TV Paulo ba ya nani d'accord ça ex nanga digo ça ex nanga.
Est-ce que moi mbala oloba ke mobali moninga mbala ze ex nanga na loba nguna asimaka tranquille te na ndinga buzz déjà so tali morphologie na be lobeli nenda cha misapi boy de omona ke ngana oloba na ochaka boy te munda chaka boy za ba basi omoni mobala ko moloba boy yo ke ndaki kuna ngana za ba basi mbalo ba bongo makambo yango bato balobaka no yems do alobaka malebe me makambo betaka esalaka mwa boy dada yo na ba ex nyama longo ko lakisa biso dada fille moko azanga talent to chaka ex dada alendele akabeli manike voiture barezi siko akabelaka moto pine mopepe ya pine ya vélo mokoni ni mopepe ka ya pine ya vélo ya bakwa mopepe batekaka na station biso tokotaka ba station okocha mopepe pine na station balouesa bachaka mopepe na par kilo so bache lui peut-être 1 kilo na pine c'est pine za maya lala mais so bache lui 4 kilos 3 kg et demi 3 kg 50 grammes ils ont na station ça dit européen ça va mon 4500 barezi de achela ta moto aza na vélo ya inga 4x4 na tiate acha wapi bozo finga sko moto mbali ex na ye akabeli moto voiture boto boyite dada na ba ex na ye ex barezi za na ta moko yo yebi ex barezi moko baza malonga te to ndeko ta kombo mo se ke vie a malonga ndete problème te ngana na posa na sali o masala nga alende l'été parce que alende aussi c'est un ami qui to yebani pe kala Alendele, en tout cas, c'est mon ami. D'ailleurs, moi, il a tout mon soutien, quoi. Il a vraiment, d'ailleurs, mes sincères félicitations à Alendele parce que on a déjà député dans Lukunga, on a déjà pour l'anglais, ça va bien. Dans Lukunga, on a en tout cas député dans Bango, pour voter à Alendele. En tout cas, Alendele, mon tomo a toujours dit ma bateau soutenir au bateau. Moi, d'ailleurs, j'étais soutien à Alendele. Voilà, tu es mon ami, mon frère. Tu sais comment on se considère, toi et moi. Et ton ami intime ya dada, l'homme tu as pas dada. Et l'homme aura l'obaki, batbayo quand ba qui sont habités na zui. Abi je suis la première fille. Oh ya uti na comédie, aye na chronique. Yo ce côté on beta ki ba 10 ans de camaraderie. On peut quoi prouver makambo ya lobi. Mais oui. Dada za parmi ba fille liboso ba yana auti na théâtre na dada za muta liboso yamba vidéo na ba émission ya théâtre ya en ligne à cette média en ligne muta liboso yamba vidéo za dada ti yi a wuti kuna na Congo promo ngana za na dada kwa ba camarade na yewe na dada kale ya jena za no ya jani fai imaginez. Imaginez. Ya Jennifer ya zano awa sku c'est ne banana de ngwana. To so la neni bien mon mère neni. C'est un maman top to zane awa au jeu théâtre avant ki nangola mo ki na umela mondam. Voilà. Ti azunda kuna na termini sawa au vana baleki na e. Voilà. Dada bana na CD théâtre, na CD, na cassette. Dada déjà na CD. Dada déjà na CD. Affaire à Libanga dada joie mon coup à tombelo dans le baras nani sœur na biso Mams Aboudara Loïs azalaki masoende ya kala bakama ko buda na banda kala kala ça date pas d'aujourd'hui ils ont masolo kala ouais si ils ont ma kala ils ont les loter donc dada déjà et soit le bibongo moi je l'encourage à c'est une fille déjà 2 fois maternité, 2 fois maman, mais à regarder toujours Ndengazawana. C'est une fille, c'est une dame d'ailleurs, je ne dirais pas une fille parce que c'est déjà une maman. Moi, je suis diplômé et puis moi, je suis déjà 5e préfinaliste. Donc, donc elle mérite beaucoup de respect par rapport à Bandi. On a biso Barizi, Moura, Banani, Balekara, Moura, Zana, Nanite, Barizi, Zana, Monate, Barizi, Bota. Barizi, Zana, Mouké. Dadju za bwa mkie. Aja Dadju 24. Si pour dire depuis moi. 24 ans, 25 ans. Barizou 25 ans. Bon moura. À 18 ans. Bon le getchu. Voilà, je suis avec Yams, Yambé, Volcan. Yams Yambé, à lire makambo comme kende côté comme côté na vie privée à maman top. Le côté makasi.
Maman top, obota dada, papa obota na bango dada. Est-ce que daki vraiment makam okina et ko kende penande kende liwana? Déjà il faut ebelo moko. En fait omoni moto abeti lisolo nza mamu. Na lingi lelo vraiment na beta masolo sur na ngasi la te. No, trop de babakou, babangi suyo, balengi suyo, bapel. Non, même pas. Non, non, même pas. Même pas. J'ai remarqué que si on a biso, visiblement, visiblement comme ça. Visiblement, tout le monde a raté. Au moins qu'il n'y a pas katimini. Là, on peut accepter. Visiblement, tout le monde a raté. Si on a biso atindara mida démarrer bango, nani oui démarrer bango en aucun jour. Oui, maman international en Afrique du Sud. J'ai eu le temps de la vidéo, c'est une femme. Hein. Je ne peux pas minimiser une femme parce que je suis sorti par des femmes. J'ai libéré la moitié pour Nazala ou Nazalelo. Voilà. Je ne peux pas minimiser une femme. Mais vous, les femmes, que vous cherchez à être respectueux ou respectueuses, s'il faut le dire. Vous, les femmes, vous qui cherchez la considération au milieu des gens, cessez avec la vie d'autrui. Cessez de parler sur la vie d'autrui, ça ne vaut pas la peine, mes chères dames. Maman Louba, vous cherchez la considération, maman internationale plutôt, vous cherchez la considération, vous cherchez quoi que ce soit, au lieu de soit pas son respect, na rang yo zanango, yo zo betali sola maman top. Mais nga azu ba information na yo pas ouais. Que maman Louba azata na droit ya kotala bana na yo moko ya botate. Maman internationale, wa Afrique du Sud, dans ba mingi wa Afrique du Sud. Azata na droit ya kotala bana na ye moko o ya botate. Ben ici. Voilà. Mamoulouba, Mobalo Azana Kuna za deuxième maman international. Mobalo Azana Kuna pas za deuxième mobali. O ali boso ba kabwana po ba kangaka ye na Chibau. Ba kangi mwasi na Chibau, c'est-à-dire mwasi asali adultère na kati ya foyer. Est-ce qu'une femme pareille peut être donneur de leçons? Une femme pareille peut être là comme marraine de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Une femme pareille peut être témoin à mariage. On doit arrêter avec la comédie, on doit arrêter avec certaines choses. Ça ne vaut pas la peine, madame. Ça ne vaut pas la peine. Ils n'ont pas des arguments sur moi. Je ne connais pas leur vie. Moi plutôt je connais leur vie, eux ils ne connaissent pas ma vie. Il faut que nous connaissions Bobo pardon. Je m'en fous de ça. J'emballe le coup, il n'a pas Bobo, tout le monde est na bêtise la plan nga Zara ba Airbus. Misa wa sala yo. La baron de la ville, Cédric Yolo, la ville est très calme. Cédric Yolo. Très calme, très calme. Voilà. Je m'en fous, Bakambutu, Bangana Bobo, tu es que toi, on a une bonne relation. Dernière fois, on a écouté un Bobo, je crois que c'est un matanga ya. Dernière fois, on a écouté un Naïe, je crois que c'est un matanga Mama Chako. J'ai une voiture, qui est dans l'autre monde, on a dit, ah, puis, elle a mouni quand on a bien tiré. Attends, on a la fouille, on a écouté un faut qu'à Kabelangala. Mais c'est puis, quand on a la carabine, il y a Yambi, Yambi, ah, Yambi, Tika Wiko. A fait $50 à finir un néo boy. Na kiti dans temps corrible manga pe na bimina na kina na cimetière te na ye na place matangi zalaki après quelques minutes na ye na lembe pa masalanga asala ntabana sanze te to vana biso wana on comprend donc na ba bonne relation je te dis na ba bonne relation na Bobo Manoka que je salue bon séjour à Paris à Paris bon séjour à Bobo Manoka le sori bango ba moni ke makambo fo ba loba yango wana ils ont pas des arguments. Au moins, on a na TV pour finir moto. On tout mon nene boy. Ça parce que vous en avez argumenté. Eh, oh yo, amundu lo nzungu minu ga mute monana. Minu yo mundu lo soyi simanzungu nde ba benga wana na fond ya noir sous. Mais c'est parce que vous manquez des arguments. Parce que moto azana ba argument na yo finga moto te na yando pe sa leçon. Mamou international a une leçon morale au pays sa montée. Mamou international a été moutakalisé.
vrai ou faux vidéo na eza moto non so komona vidéo ya mamo international chaka j'aime to chaque commentaire et ko réactualiser ngo ekobima c'est fini, c'est la moindre des choses ko partager no angote yo so okutani nango kaka oche kaka e mamuna yo pe okomona mba moko ezongi na bezo ya makambo to wana ngo siko ya internet akokima c'est fini akomini e mamuna yo pe akomaka e mamuna yo pe ozofinga mama top tala makambo sonyo sala c'est fini. Ça fait très mal parce que en fait, ça ne fait pas partie de moi. Rester comme ça à la télé pour s'adresser à quelqu'un personnellement. Ils ont dit non, ça compte à rendre. Ils ont dit non, ça la réponse ne pas moto. Non, on n'a pas moto. C'est direct, c'est normal. Maman, ça sert en abisso congolaise. Ou à congolaise vivant à l'étranger. À Fingarabato, le roi, c'est on abisso anima quoi, le roi Tikanae. À Fingarabato, le roi, on abisso c'est de Panama. À Kotika. Afinga bato le wande on a biso mida bakotika donc ils attendent c'est l'immaturité c'est l'immaturité et là c'est quand je disais c'est l'immaturité na bango ezoya balobi ondie diazo pe ondie abimana moko na bango junior diazo abima so pe XP ya mida comme be mi de finga bato ndoko ndi po dara ex chroniqueur oleka leka pe na bango bataka ba spécialiste ko finga bato neso ba calculer en tout cas au sam nga ba calculer te ba ne lo ba calculer te ba calculer nini badane lo ba calculer kala ba chroniqueuse ba comédienne te muto calculer nga te na nzela na ngai moi si le quoi mida na oleka te. Moi je le crois c'est pas dans ma base basi mais nga na oleka ngati bana mibali na bango le goût le couleur ça voilà ça se dispute pas quoi ça dire ngai baguna bango nati bango pe baguna nga nati nga na baguna nga ça dit baguna nga vraiment ils c'est pas dans ma té ya mon international té eza midati na ndenga mabete basi bana baguna bango bacha ba make up mibali ba sepela na bango sur place manika na mobali bana séjour na Dubaï mobali na ye mabane baza baola la chambre moko bo imaginer makambo. Voilà on continue lelo yo réaction ya dada nga ko des fois les maman top na moni vidéo pa Gaïta ezongi ngamna yaki na ngo ngamna luka yo le kaso combien 2 ans après et ça je crois na novembre entre le 17 et le 27 na kanga datongo zongisango pourquoi na zongisaki yango po mama Gabrielle alobaki na dada oya koleka na TV te po ya répondre bato yango na obaki au lieu to soa na bongo vomi na zwaka vidéo wana na zongisango ngam na zongisango j'assume ngam na zwi vidéo wana epa ya Aïdor na Ivipan na zwi yango na zongisi yango na maman ça dit non na yebisi yo ça dit nous c'est l'intellect mutunde ça la biso makambo na sala oyo ça dit bato faut pas comprendre tous en mémoire mukie biso ba congolais nous oublions des choses facilement nous oublions des choses facilement yango na zongi vidéo wana zongisi yango ya Gabia mona ke elle a tort ya ko pekisa dada elle a tort ya ko faire terme no kwa dada pour dire que dada n'a pas droit. Qui vous a dit dada n'a pas droit? Dada c'est une zété parce que c'est comédienne. Ah non, Gaïta pas sa comédienne. Gaïta pas sa comédienne, ça moi na comédien, ça peut comédien. Dada ça moi na comédienne, ça peut comédienne. Donc déjà ba piste on a tout ça normal. Ba fingi dada na mama top na ya Gabi na télévision, moi na yé à répliquer pour ça comédien n'est pas à moi na yé. Ba fingi mama top na télévision, moi na mama top pas yé à répliquer pour ça moi na yé à comédienne. Yé bisa na perdre. To ki ka match nil. Bo pona ni siko ya Gabi olinga kaka Gaïta nda répondre ba tout ba fingi dada répondre ba tout te soki ba fingi mama na bango. Mama top nzete betela kake dada siko nde banga kate likolo yinda. Les cas c'est un cas pardon comme cas date jamais le wana longwe camarade nanga on ça ngote wana jamais na yebisio a retirer c'est un pardon na yebisio wana longwe camarade nanga
a osala soki ye mo na ndenge na osala mais so azananga jamais na biso to sola na netilo na solina ta 17 fois yo pesa ba conseil mabe conseil ni malamu na opesa place ana ya mabiu iza wana dada il fallait que na TV passer pardon jamais ti mungile kufa osango de ata une seconde vous pensez en côté ça on a biso si là ko penser que dada le na TV passer pardon ko kanisa ngote. Maman ya no pas le baki déjà le baki peka pona dada bidon dada alba que no soit bengié akoya ko tourner to penser te ce comme tout moi tout nga SB comment ya ezarape ya no pas ara moi un mois dire kuna na kati ou bien de to bengende na art nini na musala nini ya yebi Complexe d'infériorité voilà naza na lobi ya Teresa na sila na mukolo Teresa mtaya. Comment go se rabaisser ya Teresa sala kombo na théâtre na Mbogo. Ya sila sala kombo na théâtre na Mbogo. Ya sila ozwa tana, ya sila sigwa na tana yi. Ya sila na ya Belvina minto ba na tana bango. Mais comment ya Teresa otondi makomanika mukala ya sila? Ponga so bomina na mukala ngana na chroniqueur. Ngana comédien tina na chroniqueur. Bo yo comédien ko mukala comédien ndeni. Et puis comédien ngo yoza mukolo na yi. Yo mukolo na yi. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis lo mona biso. La mise vidéo musu ya mwana ya Teresa o lo bande ba viola ki ngam na bimisa yon. Mais ça démarche ma béyang. Il m'a pensé un volcan parce que c'est pas normal. Vidéo on a tiré sur qui ngam na bimisa. C'est modo beta ma. Ngana osama comme na CCT ngana mongo. Biso osama comme na CCT. Ngana mongo e pa fe kato bokula kaloki bokila kalokondo. Ya pomte. E pa fe kato. Biso skona biso ba mongo ya nini. Tata moi ça ko bunda pe na mwana siko ba bundi to betani pe makofi. E moto sola biso. Kateli bilamba. Katani bilamba. Ba biso ba loka, ba biso ba mongo ba loka mutu te na lakeli yoko bonga te pa biso ba mongo ya raté. O kintudio nani o chiba o bana biso bangala makamwana ya raté. Biso to ça sans coutume. Et biso ke même na coutume mariage coutumier ya bangala o mona ye. Il y a rien de spécial. Parce que ngablo moko mona ga likolo yaka na lokese, yaka na mbembe, yaka na nkoba ya 10 kilos to ya 5 kilos, ça dit c'est comme ça. Ça dit la coutume chez Bangala ça a vraiment un impact té. Ça dit yaka bibokila nkana na benge nyango nangoya nkana nangoya nyango nangoya yagabi tika ite fela te fela nkana ikambona joina oh kita ite te feda biloba loba te ikayo na loba kimongo te yo loba yo ko interpréter te yemo ka mongo yoka nyango nango ya Gabriel tika ite fela te fela nyango nango ya nkana nango likambona mama nango ya oh qui s'est fait nyango tika ite fela te fela oh qui s'abobé oh qui t'abobé quoi ite fela te fela toi avancer et comme il y a kimongo bo c'est que baluba boyo kité alors ezaka mama bokila lokondo batu ba otuna siko na magambo ya Gabriel le baki par rapport nde basola qui en privé na mama top ninga ko na TV que non mam c'est ya banani a débloquer est-ce que relation peut-être sous malam entre mama top na Gabi po yoza mwana ndako yonga habité na ye penza en fait depuis jour on a tisi qu'on a kutana na mama top mais ce qui est sûr c'est que relation ozana ngo kaka ça kuna lobi na mama ngana mona ba vidéo mais nazaki te je crois nazaki na le bezaki jeudi mercredi nazana prière mo na kenda mercredi na tongo 12h 13h quelque chose comme ça bref bato théâtre baranelo mo ezaka hypocrisie au monde bazana so bakutani ba sola na bango ba solola ba sola na bango mais na katsa motema to yebike ya kinena nga mabe yango na yebisu yo ezana deux comédiennes bakufa na minoko na bango bakufa na kombo ya deux comédiennes bazana nous vivons Diana Makila na Bijou Suzy Bantu c'est clair c'est clair c'est qui la personne dans les grands na TV pas le bana lingi na mwana ngate ozol ngolokela nga mwana nga yo Diana Makila yo c'était qui n'est-ce pas que c'était ya Gabi alors ti Gabriel akufi nani comment il s'appelle Diana Koufiawa batuno so bakomolo baka kombo ya Gabi
ndeko na biso suzi bantu ti akufi awa ava kufa era akufi ekomini na Teresa basolaka te bawela kutu mobali ebimisi ba version ebele baswana baloba aloba kutu nga soki na kufi Teresa na matanga na ngate. Pourquoi ekozalaka bango mibale ndi baasiko ba sermeur de trouble na théâtre? Pourquoi il faisait ça yango? Tous les coups sauf permis. Tous les coups sont permis sauf les insultes et la diffamation. Non, ça la diffamation, on comment monter. Non, ça peut insulter. Non, on peut ça quand la vérité. On me réaliser. Hein? Vous continuez à parler négativement de certains collègues, il y a comédiens, collègues nabino, pour accélérer batoti na niveau mon soit koufaka comme nabino. Comment vous pouvez être là seulement à accélérer d'autres personnes? Comment ça peut être seulement vous? Pourquoi il fait ça la caca bino? Et puis à lire on vend les choses. Je souhaite pas. Nzamba bate la biso bo mamututi. Mais à lire on vend les choses. Muto akokufa. Komboga ya basero na mbalo ko yeko bima isusu. Ba comédien pe mabe baza ba pa hypocrite ka non pe bimite ba non na ndinga cesse. C'est pas mal. L'hypocrisie a fait. Bizaka ba ngomba ite mabe pena pe baza ba batami nanu jusqu'à là. Mais tika ba o ba batami ba batama c'est mieux. Ba o ba batami ba batama c'est mieux. Mais ba o ba obimande ba o sala mabe. Ba o ba obimande ba o sala mabe ba o ba batami tika ba batama nanu. Bango ba batami yo moni ba lobaka muto batami alekio na maele. Ya be lo sako moto pe sangona ki mongo sko muta batami alekio na maele ndi na kokolo bango te. On comprend. Muta batami na merci beaucoup mon Dirba. Il est là mon Dirba. Na comprendre qu'il pour le quoi sali wana plein émission, na comprendre qu'il eh bis kana fungola boy. Abina là si bien par rapport à Zuma. Alors la tinde nini? Bien par rapport à Zuma. Na fungola boy. Donc c'est rendre la bien par rapport na. Te bokutala na yo mto bandai mboto lenga yo approcha ye a vie. Mataya mutute. Ngala poma mutute. Ngai na ata na poma mutute. Biso famille bota to ata na poma mutu. Jamais. Voilà, to ata na poma mutute. Ngazo to kutanda pesa na bembote. Demso te na kutanda Miss Lona, Mr. Bobo. Na to kutanda bango semaine passée ya. Kopesa mbote. Na pesa bango mbote sans rancune. Bandimi pe. Bandimi na bango pe moi na ye na tali mutu fa na yo ta na 6 na télé mina na laki bango ndete na kei. Mais l'essentiel exactement na ye na pesa mbote. Simbi Mundirba. Oh ngana lia na mbonga kanto. Oh mundi balala la ba carton. Sko o mona ben silte bobo ya ta na plastique. Eh bien, moto ye moko ota mo peut-être ye musu ne lo mo ezami su ya ta ye moko na nzo tota mo na téléphone à $300. C'est quoi là na ala na carton. Attends bonga musi ça. Non to comme la niveau mo que valeur et c'est ba sous-te ba respect tous on a dossier wana il faut le bango pena bien. Même sous ba koyoka ba kopeke ndeni ndeko so mbala lobi na so boseke que to dossier moi mke makamto ko salaka par rapport à deux sœurs na biso tanga ekombo. Ngana oloba na bandiko na ngai. Dommage pour ngana parce que webi na hôtel au sala na hôtel émission moko ya ndeko moko waza le roi PD a oloba na ngana na pour matin ya teinture. Abina ngana na pour ma teinture na bon ça na teinture en nzoto na nga machin. Elle parlait sur notre maman, notre sœur ya Thérèse. Ayo côté la Thérèse voilà. Ce que l'avait ya Thérèse avouti na moto na TV pour défendre yo azaper moi maele parce que azoya ko défendre yo pas moto aza moi maele. Problème gando za na ngwana. Et puis na informer Mr wana teinture za auto cha na mutu. Ne ba binga ba teinture. Ce que le selenga bi makam non sala e komila bango. Mais bon réagir te. Donc na mona mito bango tout ba yebi ke na oluba na bango. Mais ba no silencieux. Et bazo bango ba pion moi msusu. Les za ba cha na mutu. Ne ba binga teinture. O ba binga ngo teint. Omoni oyo ndeko moni oyo babenga ngo teint neti teint na nga po na ngeza noir na mo teint na nga bien mais moto ande na teinture en tout cas na moni nanti ndana teinture ndeto vanya na moni nanti. Donc avant de parler à la télé il faut mieux réfléchir so ozo en maîtrise makambo te tuna ata Google pas comment on peut ça tout faciliter oyeba
Tuna, au tien à papier na bic, après hier à la télé, tu débarques à la télé pour répondre à moi parce que je suis vraiment quoi. C'est-à-dire tu dois assumer, surtout quand tu parles à moi, tu t'adresses à moi, tu dois assumer. En tout cas, tu dois vraiment assumer. Ça sera très bien quoi. Nani wana. Na yebi ata Mr. Ngote, mais le bel neka pe na mona kaza le bel mona ba leke tuna ba mura. Mais le bel na bango yebi kande zalaka. Mon rêve yo, au mona kutu et le moment le bel wana, tu connais mona ba mura. Te ta ko fika dada. C'est le mot na bosse babi kotala dada ninga za bongo mutabimisi voice wana zande dada te voice wana mutabimisa kango zaki palmuche. Bref, c'est une sœur on en a pour m'été personnellement mais je m'aimerais pas qu'au marteler. Non tonton oyebi moi nana petit wana le petit wana comme ni designer quoi za na bangwana bref na ipi comment on le gabe mission peut-être pour se défendre. Bon, na yebité, moi personnellement na yebi dans avec garçon na té. Mais tant on a qui voice, na tuni batu. Oyo voya nani na oyoka. Ba bisinga oyo lo ba pemeni oyo lo ba oyoka makatu za palmiche. Faisons cette analyse. Na tie téléphone awa. Na tie téléphone nanga awa. Bango mi sa tundi baza wana ba oloba. Yo bo oloba. Mon rêve pas oloba. Ngape na oloba. Voya nani ndeko yoka mama kasi. Sur na téléphone a. Voilà, c'est clair. Donc voya palmiche ndé et dominant ma kasi na ba voya na bango nyonso. Yango na tuni, mutanga ndeko enregistrer bango nyonso na ba palmiche. Ando tche bango téléphone be ba mona, na do enregistrer lobate. Lobate na do enregistrer yo. Ando sa bongo. Soit ça la bongo, c'est clair net. Voya bimi ma kasi sur le plan analyse, ils a voya ya palmiche. Ba garçona voya na bango, yokani te. Voyez yokani ya dada musika, ya davina musika, ya palmiche ndeza mwa likolo makazi, c'est-à-dire munokozaki téléphone. C'est clair. Yo na moni Mourad alobi bakoko azo singa palmiche te parce que a le quoi mutumo be azali ki mams, ba travailler na mams, ba raison ba pesi na moni nga o da raison te. Donc c'est quelque chose à la paix à solo ezaye mutabimisi matière. Mutabimisi matière wana eza palmiche. Et ouais, ils ont moi on a tombé les victimes parce qu'ils ont monté théâtre. Solo c'est pas bien. Mais il faut y aller dans tout vent et on m'a dit ouais, je parle de moi quoi. Parce que Nassim n'a pas téléphone n'a savisa ça n'a parce que je veux pas que bakanga y mon étape on est dans démarrer ba tout bono lo ba vérité bo se ba enregistrer. Bon ba dem so ba tini langa na basi. C'est vrai. Ah ba tini langa na basi. Fi moi na blokanga. Et na bisika na yebi ke batindi yo. Yo to ozwa o kaka. A bloquer nga. Mama na selo ka olinga. Ngai machin batina nga de moko na Portugal. Ba to tindi so moko na Kinshasa. Allô tonton Yams, je suis famille Bota. Nga linga yo makasi. Est-ce que moi ils to kutana vie. Na tige na bongo. Tonton Yams, allô, tonton Yams. Na yena si attends s'il te plaît, je te rappelle non c'est le mot. Après na yo rappeler. Tonton Yams Mouni, nga sepela na yo, je suis famille Libota, machin kena bango ka bongo nongo kena sila bongo, kena bango machin na bango na bisi na bi, nga est-ce que toko kutana na place mon tout vanda tout sur la tranquille. Mais c'est na bi nga isko ko bima ndé pona yo kutana ba rendez-vous et surtout ya makambo ya internet to na sala ngote. Na tuni yo za ponga na GB nga nga za lemba. Yaka lemba. Na bisi yaka lemba. Ok, non, il y a. Pour me 17h à rappeler ngai. Tonton na bingo na vidéo na mona on essaie na bi. Oh. Yo précipiter nga makambo ndeni. Wo précipiter nga makambo ndeni. Nous ti tonton, no kaka puso kanguna nzoto. Ba machima na bi. Oh. Oh, yo o mo si sans charisme bo ndeni. Yo mo si sans charisme bo ndeni. Yo kutenda mbali na internet mamo kanga na nzoto. Yo na mo ndeba tindi yo na kati téléphone. Maman a tenu nga ba otokolana ba kia yo zela te ozwa okaka. OK, donc c'est comme une danger. Ba idée na bango za nini? Soit ba mutakalize nga. Idée na bango, eza soit ba mutakalize nga, soit ba enregistrer nga. Siko nga déjà na vrai. En tout cas bozwa nga te na cours de téléchargement. Na ba jara mibali ana te ba za faible na ba singa na nga bongo te.
banzela na nga bino bolega te so boyimbo zonga boya na fikini na fikini tongo midi poko ne place musaleza voilà bosala écurie na bino wana to hotel bino bagaya zéro bagarçon makolo bato ya pasi donc un jour mo bazofinga bino ça diminue un peu bozala basa malonga te bozala papa sa chemise pas sa ketch tana ta ketch na do mona mais na do kama pas sa ketch ben jour mo boye ça ne tient pas debout otombo lango susu Zuma comme mama boye Zuma mona kaka Mbamba finga Irano bona cheta Irano Irano kudo souffrir dans la taille Miss Lolo yo na pona sepetso foka na lingao so na lingio to lingana ta moi 2 jours ozumbali moi bo na vida o no yo kabie voilà Miss Lolo ngai ayo lo bakeno ngami ba ya baguna ngate siko sa te atana ninga rankinso na lingi yo ndima nano oza séduit Miss Lolo na baguna ngana bagwa Miss Lolo maybe très bien on Miss Lolo na yebi très bien na yebi siyo na yebi très bien et puis na yebi ata ya ba 8 ans passés parce que na tête on dit simba ndé bon c'est normal mutu musunga pe na théâtre na zena na théâtre ngai bando simba mais bulan chiki bando benga funa za libanda voilà et cause après simbi nango te place qui simbi nango chaque place nyoso vieza pour mes ara ke ngai ni na baguna e soit kutani nanga na nzela moni ba jar ba fio ba ba tonton na sepeli na o donc mon ami yemo ka pesa de impression mo tala na yemo ka pesa impression mo dia mo na ka ndia monyo no tela monyo de ani do ba miso ba so ba jar ba si bongo ta apa tonton na sepeli na yo obi ki tono mo na yo nzambi nanga kono na yo tonton ngabe na bise kono na yams nzambi o wana ba de misimba mo déjà mo na ngo de na ala jaba jaba fi wana parce que ba jaba fi wana baza mi kota cheche tu vois batatete da banane o kasi yebe tuzani mi kota cheche to avancer voilà donc lelo beto makambu tu batu bazoya koloba to comprendre ba sortie médiatique ya ngambu un tomba ya kasi mam c'est pas tinda bango parce que lelo comme que non maman top azo tinda dada oh non Bellevue azo tinda dada ce que tangu bango pe ba ya kasi ba tinda bango façon de fonctionner ezali bako isaka Bellevue c'est leur façon de fonctionner si on a comprendre le mongo tango batu ba calculer ba ko isayo yo ko la ta 1 minute yo peut calculer ndenge ni ko contredire bango contre bango aussitôt lobby ke fona lala ma yebisi yo o raté elo ebo maka roi so Saoul wana ba yebo ye ba jupe la ba kati pe azana bitumba ba azuma pongi ba ye ba kati ye kitende elamba tango ke ba yebisi bo to ya ki poto boma yo mais to bomi yo te to kuto yo lala ache doute ala kisi la mane ba bi o elamba note to kata yo nkoto asimba bi bakata ngako c'est na insécurité voilà dans la minute on a vu sur tous les coups sauf la diffamation et les insultes tous les coups sont permis Bellevue ala la té parce que bazo luka mutuna on a vu une opération to ko matana 50 chaînes à YouTube où ils ont parlé sur des valeurs particulièrement à Bellevue. Donc opération il faut to ko matana 50 chaînes à YouTube. Idée na biso ezali biso nyonso to envahir internet wana pour to faire cesser des personnes vivant avec les insultes. To est terminé qu'on a bango parce que ce bango baza 10 biso to 50 on finit par kolala. Mais ce biso to 10 bango ba 20 ba dominer biso. Et on a vu ça bandeko tout au bo sara be mission ngana na chaîne nanga comme nango yam siam officiel. Na chaîne mususu Top Max officiel. Allez vous abonner là-bas parce que kuna to défendre tous les deux chaînes wana et le bela makambu ya Bellevue et le bela théâtre. Si musique peut aller na kota Top Max kuna. Moi je vous invite alors à bokene suko s'abonner na ba chaîne news. Ce bon moninga na parler des chaînes, c'est que la chaîne na makamba théâtre et soutenir Bellevue. Bo s'abonner, bo tala ba vidéo na bango, bo tche ba commentaire, ba comprendre que ba donc théâtre comme internet comme envahir le nga Bellevue. Monsieur za bongo. Théâtre comme envahir na internet et comme envahir na le nga Bellevue. Miniature nyos ze le nga Bellevue. Opération za bongo na ebisi batutu bongo ba gérer ko betox ba zebele yo pe noza wana luko fungola chaîne muso ko mata 4 na ebisi opération to za na ba chaîne ata 4
Koto tu vas tout koto balobela ka combat Belleville koto balobela. Donc toi envahir internet nyonso au grand complet et comme kana combat Belleville. Comme ça au monde ba anti valeur ba odinda ba moi na insulter parce que to comme plus nelonga Belleville après on va continuer notre vie. Voilà. Donc on a eu des solutions selon toi tu vois que bon on est ça la quête diminuer parce que ce que ça qui ko diminuer makambo yo ba sortie médiatique na biso liboso ngé kata makambo juste tout monde ka ba ndeko ba répliquer ba se retirer allez bazongi na scène ba continuer ba insulte na bango. Alors qu'est-ce qu'il faut faire na minute et le ça les a il faut toi envahir internet. Comment envahir internet? Avec les arguments solides et frappants. Premier point, avec des arguments solides et frappants. Premier argument, on a. Segundo, il faut toi envahir internet na elongi ya belle vie. C'est-à-dire miniature. Donc, ceux qui ont déjà na ba chaîne à 30, ba tchara miniature ya elongi ya belle vie. Donc, ba to mona ke belle vie a commis belé na internet. Internet n'a biso tala maka na biso tala ma même ti na ba pays étranger. Ba on comprendre qu'à l'heure actuelle, la star c'est belle vie. L'essentiel les ato longwa no ba anti valeur oyo. Bato baza wana pona ko fingara. Bato baza wana comme des personnes vivent avec les insultes ba calcitron. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ezali conseil ou alors pour une solution au PC. Un dernier mot par rapport à cette émission. Je crois que les lots ont évité pénal même. C'est ça, ça li bien. Ça li bien. Ngamo ça li bien peu parce que ça peut monter peu maman ndambo pour na moi trop à moto. C'est on a en tout cas simba ke mukola 50 ko lataka biloka mikuse bo côté non toucher ki mabe. Tété mukola 50 ya pomme te moto ta nani te maman nani. Jennifer Lopez na autre monde wana bete ba 58 ans ba beti ba plan na bon mais ça que toi na ba culture na biso mo dans na culture na bango et puis si on a biso elo monde suna sepela répéter comment zo bini sara baninga et ça qui to côté baninga ba bina poani bon a commanda ba on la makasi commanda bango ba commanda bango ba bina ka ba ta bilamba ba bina ba danse ba luba mutu ashi banini wana et ça propreté bref elo na loba ezali tout ça là est fort. To anéantir ba anti-valeur. À l'occurrence, non autant ba kombo na bango ba anti-valeur, le roi ba fâché, le roi ba Zuma, le roi ba Irano, ba Miss Lolo, de personnes qui passent à la télé pour insulter. Il y a maman na yo, il y a papa na yo, yo za boye. Ce sont des personnes qui vivent avec ah non, ça va être fort. Je nomme la logo ça va être fort. Non, c'était des insultes dans l'ingangoté. Bref, ils ont bateau pour vivre, on dit, bazana moi, immaturité, hein. Bateau pour y bâtir marambo au sala, on dit, bon, tourner des fois, bon, sala marambo en travers, bateau pour qui n'est pas, mais il y a comment qui n'est pas. Bateau pour l'inga baza mi bali, ya préféré à PD. Bateau pour préférer boy, ya l'inga za boy. Tout ça, en même temps, il faut calculer marambo na tout. Il y a un monde dans le lobby. Bandeko faut basa effort batika makambo wana elo ngana olobaka eza si on nga belle vie to sambela mingi pona ye toi envahir internet ne longia belle vie bato tout ba oloba o bino tout bo vandi kana komba belle vie na sila parce que apprécier l'homme à son époque aussitôt yo anoloba te ngana ko la belle vie na ko la sila te okomo bima jaloux okobima jaloux to ko sala jalousie ya nini parce que nzamba lobi na minute eza belle vie. Et là aussi, il a raté, bah oui, il a raté. Voilà, c'est au contredit, moi, là, pardon. Au contredit de quoi ça, mobile papi cade. Nous sommes soutenir ba belle vie, ba yuma. Ngana yuma. Nandimi ce qu'on a za yuma, na soutenir on a belle vie, na soutenir on a site, na contre si là, na contre na vent oyo, ke na za la siko mobile mais na ndenga sima ba pasola ranga. Wana ndeza sko ki vrai yuma, ko le ba yuma tout. On comprend? Au moins, la ma basket, aïe, pas affronter baningane mibali, mais yé moko en soi, aïe, big, eh, banoko va yanké, est-ce que Tibala Tiba va passer la bombe na sima? Ah, on a gagné Tiba Braza, Tiba Gabo va passer la nguna pona comme na poto. Comprendre? Et puis, na Kimukolo. Na ba âge le roi ba Anthony ba Dadjou et Tokolo ba kosa ki bango no ba amitié na Kimukolo ça dit papa conscient c'est ça ba passer linga na sima pona gende Paris pona gende Belgique pona gende Londres non ça ngoté na okufa na kisasa et puis na yebi ke na vie na nga na mobali na vie na nga na mobali mota ya na sima po nga na koma mwasi na ye
Yaza a joué rôle à mon bal na simalanga à ça langote donc non garder fierté na dignité quoi. Na yuma côté ana. Naza na biso yuma ya degré ya suka Israelala. Yuma ngako ba ko belle vie. Yuma. Ngai ko ba ko belle vie. Yuma ya degré suka. Quoi ta que si là pour ça ba blogo peut-être ils ont contre ils ont valeur ils ont anti-valeur na ndimi na yuma mais ba pasola nga na sima et pas mon ninga na nga mobali na mbanda ka to na Gabon to na Brazza on jamais non ça ngote voilà tu comme la souka il y a réponse ça globalise beaucoup de choses voilà ba no rebelle pour on basket no monika basket ba pasola gi merci beaucoup basket ka pour mon ba pasola gi voilà moi jaquette au Zara on va pasola gi Musuka poso amelaka ata mwa bière ba pasola gi mujiste ba pasola ka bino comment ba ko pasola ka po ki poto biso to vivre to botem na gisasa to vivre na gisasa to kufi bato ba na poto ba osepa na biso to dans na gisasa wati mon bali vraiment komeli en tout cas mon cher ami en tout cas courage na sepe no na moni olata ki bien émission wana bien habillé et puis tu parles bien et puis na moni santé no kitoko matembele ya kisasa tout comme ça m'arrive bah remercie votre aussi na biso dala ay bisio bakanda ya bisio mutu mo azoleka la TV palo bana ba yuma mais yemo yuma degré toro ya suka za pour ya ko seka ya soni ko seka et puis da courage oni batu musu basala makambo parce que batu ba c'est salako emsu mo stem to tinde salango salango ba yesko bazuka courage ana we mibali musu ba bunda ba mettre bomi pour moi si mutanda otinde abetinga yebo bimi oke maki komi na bien yo bete moi dans rapport nini o sa mais ki komi abeto li kofi de sur place et komi moi stom tatinda yo o comprendre donc ti o sa vidéo wana mutanda otinde ya moi sine yemo en soi ebi ke yaza yuma ko leganga ayebi ke yaza yuma ko leganga ngabe na tanko mamutu te tisiko en tout cas ngabe na tanko mamutu te na olobaka donc yaza yuma na degré ya suka na ebiso ya degré suka donc ngana na ebiso ate États-Unis so benge ngaka to me mo États-Unis non ya rapide ba passeport na ngana ye na biki loki États-Unis so ekomi kaka o avo mata avion visa na yango makambo tu yango yo il faut to betata waniko ata quartier 1 na oyebisa bango botika na passeport na nga soit bose la visa na tire ici là pour benga na passeport na ngai na sango te voilà ba remerciement noko noko na noko non ba remerciement ba tout baza lésé ba tout ba lésé en tout cas ba remerciement na bino ba remerciement na bango oh pas beti libaku remerciement na ye. Et merci beaucoup aussi à Maman Brigitte. Maman Brigitte Nani? Maman Brigitte un Koufi. Voilà ma copie. Maman Brigitte Koufi, en tout cas, merci beaucoup. Non, bandam sala beaucoup c'est. Et maman Judith. Brigitte, tu sais comment on a parlé tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci na tout bon talibiso. Non, pour mon délo bon watu suba. Nga banga ina banga quoi na plateau. Wanga nga. Pele ko beti yande kwa mbali. Yebe na maîtrise makambu na ye. Na maîtrise makambu ne na biso yo sakana te. Oyi bodi batu balo bala kade. Pour ba yebi ke na maîtrise makambu na bango. Neti yebe noko. Na maîtrise makambu neti oya ana lubefu na lemba. Na lumene ya. Lufuku. Na tamona na 3 heures. Na 3 heures ngana ye to se trouver place mo ngana ka tonde to ka mibali mais to ko place mo na moni ye bomba ko mibali na tikali ngambali ngamo bona place na era no saleni na tikali ngana ka carte bomba kiti na yeso ba kabwani dede na kabinda kota ista na kabinda dede mobali na mobali siko mobali alali mobali na tolo aocha mobali boy luba nonti ngana okina non, tu as un arrêt, vous avez un oh, bah, nous, on a qui n'a bango, oh, bangote. 3 heures. Banda wana na lapa bango. Na bino ota mona na bato race nangate. L'autre mona race de vipère. Au revoir, je vous aime beaucoup. Voilà,
En tout cas, pas de commentaires là-dessus. Hein. Merci beaucoup à la Sassa Moundir. Si Moundir, papa Kout, Nabiso, j'ai eu correcteur, tout le monde Nabiso. En tout cas, l'émission est finie. Nous avons terminé. Au revoir. Et dans le monde, n'est pas maté. Et dans Tonton Lissous. Tonton Moun TV, vous s'abonnez, vous n'êtes pas Moundir. Pas la commentaire à Moundir. Et on a besoin de comment la chaîne est belle. Toi, envahir nos internet, ni l'onga belle vie. Il y a un monde non parrainé, la chaîne est belle. Toi, envahir nos internet. Et l'onga belle vie fait qu'on maintenant 50 chaînes à jour moko. Minette, écoute 50. Il y a si la rara, Zouma Tendresse, Irano, Fâché, Miss Lolo, Tonton Hervé. Oh, on a mis sous si canal, Thérèse a beaucoup de batailles d'isté. Bon, on y a très d'accord. Il n'y a pas de la chaîne, il n'y a pas de ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ça a beauté caca. Moi, si. Je vais pas que ça, moi, mobile, très bien. C'est fini. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.